Vous avez dit que vous avez réagi à ce que vous avez dit. Vous avez raison. Vous expliquez à Nini. Que non, il y a pas de point Nini. Non, il y a des points Nini. Calmez. Ah, ça va, on va expliquer à Parker. Et comment m'a monté que les autres, il y a dit que RC quand même tous là, ça moi sinon papa. Ça on est dans bête. Ma bête on est météo. On est dans bête, non expliquer. On est dans bête. On bête hein? Et bon, on a bête dans qui passe là. Attends, on bête ici. Moi ça sensité. On bête awa. So si mingo zo ma vie. On explique la vérité. C'est comme ça papa. Asa moi il faut quand même on peut ça respect. Na no benga bana nini ya. Boni ko papa. Boni boye. Moi si nga bana na no benga. C'est là ton on vend na ye on le connaît no discipliné. Est-ce que c'est moula? C'est moula. C'est moula. Ah, c'est marrant. Non, non, non. Non, non, c'est marrant. Non, non, bête, yo. Oui, oui, non, bête. Eh, prenez que sous un neuf, ça va bête. Non, la balabala, t'es plus de respecter. Non, non, on peut aller. Téléphone les actes. Oh, brutalité, c'est quoi ça? C'est calmé, t'es. Oh. T'as dit que téléphone là. Non, par qui? Bon, il me coupe. Non, non, téléphone est et le royauté a bossé. Téléphone. C'est quoi ça? Non, mais téléphone. Attends, vous ne me comprenez pas. C'est quoi ça? Non, mais téléphone. Papa, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Téléphone. Non, toi tu es là. Vous n'avez pas téléphone ça. Oh, c'est quoi ça? Oh, quand on a fait ça. Mon frère a téléphone les athées. Ah, ce qui peut moi tu c'est bon, calme-toi. Calme-toi. Canalisez, c'est quoi ça? Téléphone c'est ça qui n'a charge charge moi puis cabine nini oh yo on va elle est vraiment la cabine na tese cabine na quoi cabine na quoi na bina ndaku tala beli so nga linga bafantsiro te na so même fois so za moi na faut respecter anga et puis so na bengi faut kuta na so za mbate selinga te na sanga sa ko mbala ka na me kolakisa ngam se tole ka bote na pena la mo ngom ke bo pwani
t'expliquer nga tokota mwana mbongo mais on a mona ni na moya on a tina sac na ngai na oyeba ti na comprendre que rester makambo ça no ça mambaso le makambo yo sala te na place de son bel faut ça oke faut tout o police makambo faut le balanga misuka ya bato même pas nga mo sona le baté pour nini hein question c'est le sac op son mbongo te na memi yango saka mo sina o police na mbula o police na mbula grâce na comprendre les gars bonana makambo ça la bokena bino les gars bokena bino bokena bino ala to benga ni te no kete o to busoka te busoka mo na busoka ba te mana mbula ni ko to te ma to na ba ni ah ko la te za ni nyongo boye ko Yepsa papa na wana changer condition. Nga na supporter na sa mutu. Na pe moi ke quand même. Mai na tutu la makile so ça. Condition ni na makasi bo. Oh, na so koka na ngai te. Wana franchement na episo vérité, na so koka na ngai te. Comment atteindre tambo na kishasa o mobimba. Moi so tika na condition o. Pendant combien d'années? Oyo ngai na kofanda boy. Na pemela mobali te, na koza na lo kwa mobali na ngai te, na pe no ka lo kwa mupai. Wande ko nanga. Yo mona mama nanga. Tu n'as pas de Blessing. Tu n'as pas honte. Quand toi tu dis des choses comme ça, tu n'as pas honte, Blessing. Toi tu trouves, tu penses que moi je suis bien. Tu penses que je suis content. Mais où nous en sommes, madame? Ce n'est pas toi. Hein, Blessing? Ozomona siko makambo bino basi bozo salia. Ozomona. Bible zoloba, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. To vanda kina yoto yokanaki. Kasi to yoka. To yokana ngana to vanda to yokanaki yango. Mais makambo to yokanaki yango yo salia. Papa, to yokanaki yango. Ozole. Na solo ba pwana nini? Yo so bima ko so tambolaka. Oso sala nyo solo bi. Blessing. Yo bima kate. Ngadi bana sala oyo sala. Na sala gadi. Omoni ba samle longo sala nga wana. Mutema nga komi na suka. Ba samle so ko sala nga mutema komi na suka pour makambo très bien. Oso yoka. Nazana makambo eza important. Nazo sala babiloko wana ezo uta France et ya. Yango nde vina o yango wana. Isa vio yo lingaki. Via mwana lingaki. So bona so ka passe na ka kanda na mutema na ngai. Nazo ka penda kanda. Je ne veux pas monter. Nazo lo bana kimia. Parce que je connais que tu es ma femme et tu es en train de souffrir. Yo so nyo comme. Toi tu penses que moi je suis content quand yo so tellement beau. Hein, Blessing? Tu penses que même tu m'as je suis content quand le zo le na mbé tout zo là pourquoi? Yo so tellement pas, je so tellement pas parce que je suis content. Wa semble so sala. Hein? Isa, yo kanti vie ya malamu, ezaka ndina so lia. Na so mela. Na fa na ndako kitoko. Ya wana nesuki si vinanga. Non, na lingi na zaluko mwasi nyonso. Oza kapemela mobali na ye, aso sa pe foyer na ye, aso bota pe bana. Na ko sa limité te. C'est ce que moi je veux aussi. Est-ce que ça tala Blessing? Ce que zo eba passion ezana muchima nanga. Tu n'allais pas parler comme ça. Ça passe hein. Parce no ile kiangai. Na bimisa mbonga ya libala. Matrice ya mwasi nanga eza ya kubeba te. Ni placé ta. Mais aso mais à cause de quelque chose là ils ont ça là. Est-ce que tu penses que moi je suis content de ça? Papa, au moins ba gauche droite so ngo kenanga wana. Ngana za wana te. Osoka, o ngana okanisa. Ebi kangai. Oh, tu veux Blessing. Blessing. Mais moi je t'appelle et tu parles. Blessing. Ezo lekate pe azo yamba te. Tout le bara bongo. Pour le ezo lekate bon ko yamba na ko yamba.
ezoleka te banda lobi azobenga telefone ezoleka te ata moke te micho oyo eza problème te oyo nana azolinga sanga nini yo oza mama leki na ye fo oyeba makambo nyonso fo olandelaka ye bozaka presque après age moko kananana na ndeni nandiki nga za mama leki aza mwana na ndenge ba intimité moko tobeta ba masolo moye kunenga kata na mona niveau mo zéro nga considérer on a kati ndako mwana ngai na considérer les petites sœurs na ngai comme c'est quoi to luka solution grande sœur c'est quoi mais il faut yeba yo no sana nga bimana kenda ba musana nga yo ne faut yeba nina zo sanga boy point yo yo ya kasi bana mike mibalo wana zo to kantaka wana teke ko kende pa mobali so tsuki ndeni to yeba peut-être ba depuis na ba osani ba depuis wana ba to ba depuis wana nini na osali nini je na ngute na mna garçon mo kuna kwezo te zaka skali non za kali mende nini ya yo bi situation nga no za kali mende nini ya liboso nga mona kenda na tika ye sila liboso nga na tika ye ko mo lisusu ya ta yo mo deshu deshu na no sana ba za mukolo za mwana mukete oh mo futa na nini za wana c'est normal za mo mukene na za mukolo penza bazoni nga futa na nini na so yeba te to sa biso basi si un problème benga mama lobana ngai mama na déplacer na sali boy so boy continue sur na ba suspense bo eza normal te kamani mo azana sa so yeba place aza mama o bano ganga ko kama kapo Maman, mais c'est quoi avec toi? Maman, pourquoi on peut s'en passer matin, midi, soir? Mais oui, maman. Au Bengani, la fille, on a salué. Maman, s'il te plaît. Là, ça pour ça, tout se comprend normal. Au salon, on peut nini, maman. Quand même, il faut que tu aies une analyse et comprendre que moi, je suis un mobile, alinga film robot. Mais tant que tu as un boy, tu as un mouton, mon abattu. Est-ce que façon moi na ko problème ezalaki okoyela mande mona te kana osolo mpona bolamu na yo bashia mama mon côté akolinga mwana ye akende place yo libulu ezala tika mwana akende po adinda maman on peut bien na yo s'il te plaît bisika au mwana kodina na ebité kodina on ça par rapport à nini na mona mo liboso na yo ça je le sais ngande na kokola kisa yo bashia place yo ya côté yo tala wezo betala miso Zoka, mais ngana zotala venir na yo ya lobi bashia ngana osala pona bonheur na yo lobi osala bien ozokotela ngai na kanda ndeti mutu moko sisa respect nyoso za pona bien na yo. Mais maman, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On a ça combien de fois? Plusieurs fois des choses au salon maman. Et ça la quitté côté. Et ça la quitté côté. Bébé na linga yo. Bébé na linga ko sala bien. Zoka, sinon sala mo na sala na moteur ma bête. Zoka, maman, non sala mo po yo sala bien bébé. Yo zo comprendre linga té. Un jour pele ba telema ba mona ke mwana blessing ye wana côté pe place ya bien na famille moko pe ya bien, famille moko pe ya respect. Ba moni pe kokoti na kati ya famille na libala sala mi biso to sepela. To moni ko nyati place ya malonga. Ki ko so ba pit, o ko so bateau ba ça même pas na niveau na yo. Maman, est-ce que tu me comprends? Bachia n'est pas un petit garçon. Je peux aussi faire ma vie autrement, maman. Moni mon kolo oya vandi. Amona musika kolika mwa mukyo ya télé. Chama mutu na yo. Ngana mukolo, ngana bota yo. Zoka na bibi belé koleka yo. Alors ko ila masuba tango to yelinga lelo. Zoka, tu so tambola sala kaki maman sala pona bolamu nanga. Ko ila ngaba foso yelinga lelo boye te na sepeli na ngwa tambukete. Balobala maman na tonga la te. Fui bakina sa maman na ninga ko makasi posa fils niki na ngai. Zoka, ko profiter de ko maman linga nga oya ko glisser ba biloko misusu na sepeli na mote. Oyoki. Yebisa fiwa na aya bisote. Nous avons compris c'est par rapport à boulimo na zama ya mani tu ko bona tishe na ibiso ngano tu ko bona te parce que tu le baba tout salama l'un et l'autre tout salama tout moko tout bima ko mo son ba wa mo sa vina ngai longo wa mo sinza ba sindelanga
Moso ndimanga na benanga. Bende na Bah oui. bende na linga ko moko za pembeni na ka bien moko chérie. Bien ko tout tika ngama ba kusanso na yo kaneti na kufalo. Sans you non. Ça je sais pas son nom pour vivre. Mais non bimate. Et bon ça les chérie, bon ça vraiment s'il te plaît. Hein, bon ça vraiment. Oui, faut bon ça peut comprendre que ngapé na kana posa na yo. Emo minu ya bonga te fonte emo sali boy. Emo na zo monote donc na so na ba isa na artiste. Et na sa zuwa te. Yendo le kazo. Ya boy, bazuwa. Yo mona mo, o mona roza ba vantire. Ozuwe za makasi chérie, nga ko boma mutu nde pona yo. So na koki boma mutu tete asko niveau, on est boma mutu na mi bomi pona. Boma dimension sko ya love ndenge dali. Mais oui. Kei. Nana, mutu so yebi ki wana nana ya caresse. Caresse za kana nana. Donc, famille nani. Embrasse-moi. Allô? Bonjour. Ça va bien? Théo. Thé. Sima. Ah, mon casse. Ok. Wana. Obi? Na bengi. Quand so yo to vandi boto ano bien. Na to tilo mo na sentiment mais le ngo comme ça na suka na mabe ko sima na te pona na. Polo pesa ngakanda. No chérie. Ah, o pesa ngakanda poni. Mama mutabengi ngai. Mama biso. Siko zo tuna ngesika na zona o expliquer ndeni. Depuis je ne ko malkuta. Na kosita la vérité. Té. Oui, bien que na kosata. Tala. Nana to tsika bien. To suka bien. Té na bia ko tinna ngate po yo ko maka ke sona ndena buna ulo osirika. Ah, osirika ni téléphone. Ah, téléphone nge sali nini? La sa téléphone mona so mama. Eza mama mutabenga. La kisa téléphone mona mama. La kisa te mama mutabenga téléphone eza clé mama mutabenga no to na mama. Awo tuna ngande so na zap na ko expliquer te ke na zap na. Yonga na yebisi ma no esaka mama bongo. No chérie, ko sirika te chérie. Nana nina ngoboy. Yo lingi. Ah, ko sima mo teko. Ça te meni yo la ilanga yeto sabolingo papa chérie viens. Nana. Chérie. Ason chomo. Caresse. C'est notre téléphone c'est nini? Hein? Ah, yo sama kayo to vanda pembe to sam. Té. Wala mama. Ah, boni boy. Ah, boni boy ko. Nini ko? Ah, nini? Ah, mona ngaso banao. Té mona ngisengi na speaking. Mona ngaso banao nana. Ngako biso banayo. Hein? Té. Té. Siko té. Wala mama. Nebiso ki ya mama siko. Nana, où est-ce que vous avez tout ça, man? Nana, 2 jours, Libanda. 2 jours. Où est-ce que vous avez Nana? Non, 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 Nana. Vous avez bien que vous avez bien. Vous avez kimia. Vous avez tiré sur tout sur kimia. Vous avez gâté. Papa, Wani. Motema na nge eza kimia te mama. Tindo bando mona ngati na za makambo ezangisa nga kimia tande no moni nga vanti bo. Na kimia te mama. Ba liboso na mona accident na misu na nga ba tuti mutu na misu na nga. Nga mwana bando botango ebike no na lala libanda te. Katana.
nga na mama na boti yo oyebi très bien ba problème na ça ngo na mutu si un problème mon accident tu so ba osepesa nga explication non quand on dirait yo atuti yo mutu atuti yo oyebi ete yango ne poussons na libanda des jours mama na bande ko lande état de santé na ya ça état de santé na ngo oyebi yango état de santé nga mama na oyebi yango so na lenga condition yo oyebi na vandi banda tongo ti butu oyete na lamuki na tongo o ti butu oyete siko état na ngando kipete mama promisani mama mobala nazaki ni na carte famille yebani te état zalaki nango donc mama nazaki hésité na koka kotika ebongo te mais falo benganga te nana mama pardon falo benganga nana et les problèmes nazala mutu nanga na olala te dans mukate ozo ngoti nga so mo problème ozo likolo mutu nanga falo benganga bisanga mama na bandele souste pardon ko sala eloko te nana ko sala ngoli souté nga na mama na yo quelle que soit situation comme on a balabala il faut informer nga c'est comment on va l'engouti qui est ça va un peu bâti ba mai mon conseil c'est zungi pour perdre qui vraiment connaissance connaissez ngambon yo futi mbongo kuna maman zalité maman to sungaye famille yebanité azata na carte identité ne d'autre non yebati no keluka ta famille ne wapi on appelle ça explication oh yo ke ba tout mo na ba mais bati maman to sungaye asa mo mbali comprendre problème ezati ça va maman la gentillesse mais pour ça la soubonté na ce qui mais pour ça na soubonté non parle je t'écoute papa justement là par rapport à la réaction ya maman viba ba mina ngaba ko tala ngai moi personnellement izo sungangati parce que notre la âge nous en amour l'andenge maman zolinga amemela ngai izo correspondre te nasi déjà na koili papa à chaque fois que benganaka bato so bayo tala ngai izo kitsanga pe mo moke papa à chaque fois que moto tala ngai surtout so kezaka moi si maintenant tu es fâché non papa ils ont beaucoup de problèmes aussi ligaté ça pas beaucoup aussi ligaté sauf que ils ont dérangé ngandi et dérangé ngamakasi problème n'est pas maman zolo andelio papa non seulement qu'on l'andela mais faut pas raison plus à la valable pourquoi est-ce que na âge nanga ozolingaté et ozolinga ba visiteur nangati na âge nga na zanango monsieur toi tu penses que ta maman azana pour ça ya sengo na yote loin de là papa bana ya ba moi shoyo bazo tambola na chinsanso sont en train de déhambeler bazo luka bisika nini soka sana njima aluka bwaka toi tu as de l'expérience comme ta maman c'est une personne elle connaît très bien ce qu'elle est en train de faire tu veux me dire que toi Bachia tu ne veux pas qu'on te gronde donc bangangele yote. Je sais que tu as grandi. Je sais que tu as les droits. Quand même, parce que dans peu de temps, tu peux te marier. Parce que dans peu de temps aussi, je dois t'embaucher là-bas à l'entreprise. Parce que moi, je commence à m'affaiblir. Dans ce loemba. Mais ce n'est pas comme ça que tu dois parler. Tu as un problème avec ta maman. C'est ta maman. Va vers ta maman, explique. Maman, où tu vois, même où, Bachia, c'est là comme mon colo. Quand les aussi les agalesa, il faut se marier. Donc, maman, tu as un sala. Je ne sais pas, mais je vais parler avec ta maman. Ça va? D'accord, papa. Si c'est ça le souci que tu as. Bien sûr, papa. Et quand tu parles comme un homme. Luangala na makambo ya salitoyo ya bakulunza luangala. Nana. Carré, c'est ça ni ngoma kama unaona bano comprendre ngati. Carré, c'est ça ni. Yo linga to za beti kwa. Pourquoi faut gagner ça na samoyo? Hein? On a tout noté, c'est pour nous ça va comprendre. Tu ne comprends ngati quand on comprendre ko point. La bien programme que c'est de pique. Non, et je combien de semaines?
depuis kala na boite mais ngala biso ke no ke na ngate na na imero ke ba fête raison nini oyo ke ndi fête te tala nga déjà na lati boye et maman puta boye jusqu'au lati non on il puta no ça na biso ke na sa poso ke te sko tie sa na mali puta na nzoto ndeni ngala ke ba fête no ati non tellement non ko pesa kanda te na la no la simo nzoto te non yo car c'est ça nini yango papa donner tendresse mi bal misu basala no lo ba mwasi na douceur lo ba na mwasi na ndemo ya bien et pas nous à la tête yo ka brutalité non na explique combien o ba tona ba compter pour na ngai hein na bese couple pastoral ba simba nga ba gérant ngai donc yebisa nga expliquer nga ce qu'on a vandi boye donc maman Nadi kilo so avandi que na pasteur Momo Moïse Momo ba vandi ba osela nga na ya fête ba pesa nga invitation couple na yenga moko to na yete yo kende fête yebisa maman Nadine pour que moi sinanga oyate c'est tout point bas ayo ko ndenge nini non et so c'est un mois na ndako Osima ah ba jela ça kaso lié brutalité boye po ani na ko sentiment hein non sentiment yo sentiment depuis quand on maman depuis quand non sentiment ni non lo yeng non bon pas mal avancer yo lo comprendre te mikolo o luka liwa yo ça o luka liwa le fait sur la bonne ici banaka pe la personne lipoto tongisi lipoto te et le roté to ke fait ça OK te na baba la boy na go mayo non on a besoin la baba fana yo soni sentiment sentiment yo c'est mon sentiment non yo yo na go mayo laisse na go mayo et si akomi mokodo parce que attitude wana ozozwa ya uzobenga na bakamaradi na ye ya bakaji bazoya kotala ye mais ça sonne mal. Tu es en train de ridiculiser mwana na biso na azi oyo ya bashia camarade na ye aye ya mukashi ozobenga na ye. Quand tu fais ça maman respect nini bakupisa na mwana oyo bashia maman longwa sikozolwanga le ye pardon abelongwa sikozolwanga le ye pourquoi tozosolola en famille blessing tu ozo reprocher nga na miso mwana elakisi ozo antete mwana ou bien o nga nazoloba na ye asalela yango te ou bien olingi nini ezalaka te zela na ye ayebisi yo lokwa papa na ye bien sûr na boyi te yo kendaka nga mna tikalaka sorte mwasi yango ayaka osomona ye nga lokola mama namoni mwasi moko ya bien te o namoni kaza na avenir te azwa koluka mwana lokola mama nga natikaka mwana ngakende na place wana blessing bashi nyonso oyo bazoya kotala bashia bango nyonso bazakaka na baza mabe nanu mutu moko asepelisi nga soki aye na oyo bien na ondima na nga arrête tu dois arrêter de faire ça parce que un jour bakokanga yo ndoka sikoyo omoni ndeni o wana lobaki yango te tosa oyo lobi mais dona banda otamaka babashia na bashia koli chez nous de kasaye mwana oyo bashia akosala déjà na bana ta 3 na 4 5 nazo ya zwana wana kala lelo te ozokanga mwana asoleni mosi te tu dois éviter ça eloko ozosala oyinisanga pa mwana zoyinisa po azaka na kati ya chambre tozoloba bozoyinisanga pa ne mwana omonanga loka mama alingaka ngai to bie ndenge nini mais pourquoi tu dis des trucs oui nakoloba bongo na ndenge nini ke nga nasala ngo na ndenge kibo mama mpona protéger mwana ozongangele ndenge ozolwaba na se tozosolola entre woma et femme nakoloba mpe lisu te tika baselo badefile atongo midi poka yo moka mtoko baye ozongisa makambo na maboko na natiki po sala makambo bien sunga mwana na yo bashia azwa mwasi ya malwa me kasi yango nazosala bino bozomona ngo mabe eloko moko soki ozosala muntu aliboso apekisi yo ya mibale apekisi yo ya misato aréclame ça veut dire qu'il y a un problème dans ce que tu es en train de faire zonga muntu eloba mwana mobali oyo feregola j'essaie de muwanse tala sema zonga muntu ntango ozosala makambo yo kaka mpe bato baza pene
ozoyoka comme ça oyeba nini ozosala mwana peut-être po ozozokisa motema ya mwana muchima mwana wana esi epaka nsuki te tokuzobengana mwasi ayo obengani okomisa mwana ndombasi loambelanga nanu ndakala wana lelo nakolia nyinyi te docteur wana aza compliqué ayibisinga o papa ata baloambeli yo ndakala ezala na mungwa te ngani fulanda régime uza muta munene te munene uza muta munene fulanda régime kasi olandi régime to pikelenga crise okoyi mkosola tika eveve evite sikonalia ndakala izanga mungwa foli ya bongo fulanda régime mais la bosani fona benga ne bujibani alambele mwana na yowana bashi tale siko olia notende olia te banda tongo olie te omeli ti te osokoli pe te po so oyebisingaka osokoli okosi nana problème yango eza nini nana nayebi yo boye te olangukaka tongo osokoli osali déjeuner na osisi oke weti oye mama te nalambi boye biloko yango totiala meso yo nde otodéranganga mama lia mais mon hôpital. Non, ça on malade hôpital ta. Tu peux malade ni? Hein? Pourquoi vendre ta? Donc zo kan zo to bien té. Na maman nazali, ozo bisanga ka vendre no kaka. Maman nana imero lo ba lo bébé tende na za. To lo banana. Na posa na vendre kimia vraiment. Et pas na ngate. Soko liaki na yo, osokola ki na yo. On n'a comprendre que non problème est ça non. Maman naza petite ko. On a petite nana kande ngolinga ko lia. Nana yebisanga vete. Ngoninga na mama. Aza mama. Maman, problème ezati naza kande na imera loba te. Donde naza bona na posa fuma na vantisa mutu na nga kimia. Na makamususu on raisonner ezo. Bato basala makambo bato bakenda prière. Yo to linga no prière te. Oui. Mais là ça non, on n'a pas ça la gente. Pour ça la gêne, il y a ça la gêne, tout baka sec. Il y a au chocolaté, il y a au ninte donc ba ebi sur place ni. Maman komi tungisa mano kono. Na komi tungisa manana. Na komi tungisa ma. Maman zo bisanga eza normal nana. C'est bon. Ce qu'on a dit que na komi tungisa. Atiki na makasi. Non, maman zela kasi. Zana bikelo na lia pona. On lia ka pona yo mama. Ça va. Bien. Ça va bien. Kulambe nino. Nasela ko mipanza buyo yo linga ngo. C'est bon. OK. Il y a no sokola nam nana. Sokola nam ya. Oh sokola. Kubomanga te mwando nana. Yo. C'est beau to za maka. Nasa posa ya koluka ba raison te na makambo s'il vous plaît. Oza mwaso nga munalinga, oza mwaso nga na lingaka et puis oza ka mwaso nga na kolingaka vina nga mobimba. Et famille no ba o sepela na ngata. C'est pas un problème chérie. Oyebi maman na nga très bien. Non. Famille no ba o sepela na ngata. L'autre fois je suis venue te chercher à la maison, ta maman a dit sanga ki non, na tika via moi na ya l'aise. Ça je le sais. Donc ndenge nga na za, moi même ya ko présenter nga pas bateau ezate. Na donc je suis comment? En tout cas, na lembi na ina vanda ngamoko. Carmel, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Non. Chérie, je n'ai pas besoin ou me manga biscuits ou me manga. Mais famille na balingi ngati bashi attends. Na koko kabona na yote. Tu es l'amour de ma vie. Na ko vivre tes sans yo. Ça tu le sais très bien. Mais pourquoi tu veux me faire ça? Attends, je vais d'abord te parler. Yebsanga so famille na ba c'est pas ngati balingi ngati. Famille na yo et c'est pelana yo ou pas? Non bien, famille nanga et c'est pelana yo toté. Ngani na linga yo. Est-ce que libala ngo za ya biso mi balé kaka? Non. Non. Maintenant par là tu veux me dire quoi? Donc aux décision dans le décision na vanda parce que ta famille ba c'est pas ngati. Carmel, s'il te plaît. Ton ba c'est pas ngati. Na ya kaba benga na nga, maman na bino benga na ngai.
Elle m'a chassée. Chérie, je sais que c'est pas facile pour toi. Quand tu as yo moi si tu boyé, OK, la famille moko boyé pour na mobile mais ba benga yo. Oui, c'est tout à fait normal. Tu sais. Mais chérie, s'il te plaît. Nayebi ke yo linga ngai. Ça je sais. So peut-être au bio linga ngati, peut-être pour ça l'assemblée pour tous na balabala, mais quand ta motema na yo yebi combien linga bashi. Je t'ai beaucoup aimé. S'il te plaît. Les familles n'ont pas c'est pas ngati. Famille nanga ba bengano déjà mingi. Nayebi bien très bien, mais non sengolo moko. Pesanga susu. Chance ya suka et puis talelanga. Otala sugi peut-être ba ko bengana ko susu un jour tout ozala ensemble. OK. Ça veut dire Na obi na tailo no talela out. No talela yo. No talela yo. Babando bengana ngati wapi? Et puis na continuer ko vivre ka bongo. Dans la zoya ko lando sima dans ba bengana nga chez ta mère. Toke boiti wapi? Hein? Mais pourquoi tu te fâches? Non, non, silika parce que naza kanda. Naza, je sais que oza nakanda, mais tant aussi silika. Moi peut to solution makamba ngo ezala te. T'inquiète, maman, on met un angle l'autre. Oui, ça me parle d'abord. Ma CP, c'était qui tout quoi, maman. Eh, maman, nous n'a été. Oh, comment c'est? C'est pas nous qui bosse cabine. C'est comme ça ma case. Si on a toujours jeune chic quand est au monde. So maman t'a sombeli. Vraiment, bien. Ah, mais moi c'est qui toko. Zamba sunga bino ya. Vraiment. So moi to bota bino pour lobby na bino et c'est mon abisso. Comprendre. Donc ni na bengeli yo mwana nga na za na kati na lokate. Na bengeli mengi po nazo comprendre so ya te. Yo zo mwana nga yebisanga. Azumi bai. Au moins, comment les signes aussi, c'est au moins quand on a un téléphone, c'est ah bon? Nous sommes comprendre de tes maman, c'est quand même ça va TikTok, il faut que comme la TikTok, on a WhatsApp, moi, on paye là, moi, on a comment c'est quand on a kanga moko. Nana maman, peut-être que tu as nana, on ngolo banangati. Comprendre tant que maman a que nana maman direct. Soit je me bats, et puis singati. Asa maman na e. Miko seka donc gentil moko akomi nango sentiment moko siko ngasko mo epina tuna ye ezati kalo vite no la no nga mote pona benga na beliza ya na datu no so azo yebisanga comme j'ai quand fait ça problème te maman en tout cas tu as déjà mikolo nana vraiment la camarade nanga bombela ngeloti mais na ebité pour les moments na éviter ce qui a évité maman na bombela na yote na yebiso je jure maman na ebisi ya solo nana ebisi lo nanute donc ngamo pe côté comme ça ndo ebisi nga komo seka comme peut-être monde na auto yebiso ba TikTok ba réseaux sociaux komo seka so papa mais pour na yeba vraiment que na comme na mobali mo boye ngapi na yebi maman je jure vraiment na éviter mais nana déjà comme une grande nga kangi na yete nakangi ete moni tango yo eza tango na ndenge moko tango na biso te je comprends ka TikTok bino bozotala makambo ya réalité eza elele comprendre même bafacebook nga alanda yango mibala lelo baza ndenge moko na mibala lobi te ozo comprendre susi na nga nanaza na kobala soki akozwa mobali mpo aza responsable même si on a moi qui est responsable, même si on est pas un colo, aza irresponsable. Donc c'est un mobile oyo, un d'abord il dépend surtout ça. Pour moi même chose à au tel bien pas sérieux, mais tant qu'on vend dans naie, comme on met vie mon Dieu. Vous comprenez donc souci nanga, même nana même bio. Donc, si on écoute un mobile, on va être d'accord. Si on vend des pendas bois, on tape pendas bois. Surtout, on va trop. On va trop. À qui n'a si j'ai tu vois, donc quoi, on va français.
Vous comprenez? C'est un peu ça. Non, pas une angaï. So vous avez lié ça. Maman, non, sola na ye. Non, non, ça kati. Ah, ça ina kati. Kwa ba fanti ka kuna oseka la kande maman le gosse na na. Il va non boy. Vraiment.